Kabila au sociali des mandats tika on lukaki dialogue et simité oyo kende na pétition et ko simbate référendum et ko simbate mwana mboka ya Congo asili kotelema surtout na Kinshasa ali 12 millions 3 millions bazali prêts pour da sokolo big élection ezate mbongo ezate mais na 2006 organisé ki élection ndenge nini na 2011 organisé ki na papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba lolenga yambi mwana mboka Moïse Katumbi biso diaspora boluki batu ya bwanya bazana RCK na moni bango boluki batu ya bwanya bazana mouvement 243 alternance ya Jano Kabuya na batu ya bwanya na Afrique du Sud partout bao batanga bazana papier bosololi na bango tango révolution eko salama élection et salami bao batanga bo pesi bango pe poste diaspora bandeko batanga te bazuya bango lo meya na tanga bitumo benga mo bitin de guerre auto benga mo bitin qui la ordre dispersé na 2006 na élection ba candidat bazala ki boni bomoni o elekaki na 2006 na 2011 opposition bozalaki na ba candidat boni bomoni o elekaki dernièrement bo utaki pa Macky Sall na kuna na candidat Kabila asali de mandat na esili ako postuler 3e mandat mais biso ata la kisi motonyoso azana poids ya bino bozana kakamere au postulat ki na 2011 au moni ndenge lekaki ndeko Martin Fayulu linko postulé na kosenga na yotika bandeko nyoso bozana opposition botika bovanda bosolola likanisa kopesa bino ya like bolobi bon na pesi ndakisa ndeko Moïse Katumbi Chapwe tokochawe biso so maboko yonde kozala candidat ya opposition liste bino bandeko na ngai ba opposant politique bino nde boko postuler combattant résistant moïsologue a postulé te bino nde boko postuler pona 2016 oyo Kabila linga te élection et kosalama. Les tontons, les tontines, biso no stoyebi que tous en aposa, tous en news, information yamboka. Que ce soit RD Congo Kinshasa, que ce soit Congo Brazzaville, to ezala Angola na Luanda, to linga to yeba makamni nezo sale manamboka. Mayele wana epesami compagnie Semoko, Sepela TV. Sepela TV memela bino ba image live yamboka. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, pe Angola na Luanda. Baza wana pona ko sepesa bino. Babi to kusuka wana te ka live ya mboka te. Mais to bakisi pe makambo yo sana mokili mobimba. Oza bana mboka. Donc la diaspora congolaise, la diaspora angolaise, la diaspora à Brazzaville. Dans Sepela TV, beaucoup sepesa ma. Dans Sepela TV, bonne réponse. Maintenant que boye bien le coup Sepela TV ezali. Ne tardez pas trop longtemps. Vous contactez Biso Lelo, comme ça vous posez la décodeur d'Abino le plus tôt que possible. Promotion la Biso et zo continuer. Tellement beau Sepela qui n'a mingi 115 livres pour le décodeur, plus 6 mois il y a Ophélie. Maman, c'est ça papa, papa, c'est ça maman, bana, c'est ça boti. Bosomba box na bino ya Sepela TV Lelo, na 115 livres, na 6 mois gratuits abonnement. Du nouveau, dans Sepela TV, il y a Télé Congo, il y a Congo Brazzaville, et aussi Zimbo TV, il y a Angola. Donc, il y a Bili. Wabino Molobeli Amboka, les moïsologues Bishop Prophète Élysée, na pesi mbote na bandeko nyonso balanda kangai, na etumba monene otozobunda po na kosikola wabiso mabele Congo. La yeli sous koloba à ma qualité ya serviteur de Dieu, Bishop Prophète, à ma qualité de moïsologue. Un moïsologue ou c'est celui ou celle qui est spécialiste de la moïsologie, la science qui étudie l'excellence, l'esprit de patriotisme et les œuvres spectaculaires de Moïse Katumbi. Mais lelo na kosenga na bandeko nyonso ayebi kaza na kati na opposition, bandeko ya dynamique ya opposition, bandeko ya G7, bandeko ya société civile, ba parti politique nyonso, surtout IDPS
na pesi longoni na papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba lolenga yambi mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe oya zui makani azui likanisi ya kitoko tozala na candidat moko unique candidat na opposition na eko senga na ba parti politique bowela lokumu ya parti politique te bowela lokumu ya peuple bokendaki na ordre dispersé na 2006 na élection ba candidat bazalaki boni bomoni o elekaki na 2006 na 2011 opposition bozalaki na ba candidat boni bomoni o elekaki dernièrement boutaki pa Macky Sall na Sénégal alakisi bino lelenge kani ya longaki yene ko ebisa na bino bande konanga iba opposant politique bino nde boko postuler combattant résistant moïsologue a ko postuler te bino nde boko postuler pona 2016 oyo Kabila linga te élection e kosalama mais nazo senga na bino bandeko bowela teke ngai nazala opposant te nazala candidat plutôt te bandeko bo sangana diboke moko na lopoto balobi l'union fait la force naza mosali na nzambe nakopesa bino ndakisa na kati na Biblia na tango ya kala tomonaki bato nzamba kelaki liboso na biso basangani batongi tour babengi tour de Babel bazalaki na langage moko nzambo ya kela bango monike bato yo soki ba construire tour à Babel et comme na sommet ya lola aye akaboli bango minoko soki bozali diviser et kozala pasi mingi pona peuple pona intérêt ya peuple nazo senga na papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba ya IDPS papa yonde mkolo multipartisme yonde le père de la démocratie okosa le loko moko boye batonyo so ba sepeli batonyo so ba kamwe na 2006 c'était l'époque de mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo otosenga na nzamba salengolo abima 2011 ezalaki papa na biso batuso babengaka B52 papa Etienne Tshisekedi mais na 2016 oyo ba donner ça ya ko changer bowela intérêt ya peuple G7 Longonia boponi mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe e bandeko nyonso botikali papa na monyo papa Etienne Tshisekedi kutani na ndeko mwana na yo Moïse Katumbi Chapwe papa ozali une expérience politique mingi okokipe kolobake na IDPS INC ba parti politique nyonso toponi kaka candidat unique Moïse Katumbi Chapwe pona PPRD bazana candidat Kabila asali de mandat na esili ako postuler 3e mandat mais biso ata la kisi motonyoso azana poids ya bino bozana kati opposition te yango nazo senga na papa Etienne Tshisekedi ndeko Kamere opostulaki na 2011 omoni ndenge lekaki ndeko Martin Fayulu linko postulé na kosenga na yotika bandeko nyonso bozana opposition botika bovanda bosolola likanisi na kopesa bino ya like bolobi bon na pesi ndakisa ndeko Moïse Katumbi Chapwe tokocha biso so maboko yonde kozala candidat ya opposition li candidat commun l'unique candidat et sikoyo primature et kozala parti politique na yote Sénat parti politique na yote Parlement parti politique na yote gouverneur ya ville Kinshasa parti politique na yote bovandi bosololi boluki biso diaspora boluki batu ya bwanya bazana RCK na moni bango boluki batu ya bwanya bazana mouvement 243 alternance ya Jano Kabuya na batu ya bwanya na Afrique du Sud partout bao batanga bazana papier bosololi na bango tango révolution eko salama élection et salami bao batanga bopesi bango pe poste diaspora bandeko batanga te bazuya bango le meilleur na tanga bituno benga mo bitin de guerre auto benga mo bitin ya délivrance bitin ya révolution na yele lo na makambo ebelete papa Etienne merci Etienne Tshisekedi ndengo ya mbaki mwana na yo Moïse Katumbi Chapwe mais na mitema na bino boza conscient ndoko la bande kwa G7 baponi Moïse Katumbi Chapwe na kata bango batamalunga bazate bazali baebi pourquoi bino pe bata dynamique opposition bino pe bande kwa société civile bo sangana Nathalie Sibino de mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe oyo village natal neza na Kachobwe za na Katanga
bolanda bilobela ya Honoré Ngwanda te. Honoré Ngwanda, il est là pour diviser, il est là pour tuer et voler. C'est un disciple de l'ennemi, du diable. Bolanda été, c'est la distraction. Nakolo makambo Honoré Ngwanda te. Mais tango belemi, bokendaki na Sénégal, makisala lobelaki bino, bo sangana, bo pona moto moko. C'est une première dans l'histoire politique na Congo. Botala na Brazzaville, ça soit zoaki batu mosusu. Ache bango babimi candidat à présidence. Batouana lelo bazali kopesa ba déclaration ya ezangatina. Et c'est là qui bande ko Brazzaville basangana sima général Mukoko. Élection à Brazzaville était à bande ko na opposant à Congo Kinshasa. Élection à Brazzaville était à bino. Pena ko senga na bande ko Brazzaville. Population botele mabobi mananzela. Bondima abeka masasi aboma bino me akangama akota na boloko. Brazzaville ya yena bana na été. Bobi Mabole Mbate, hier j'ai appris Bobi Maki, na Pointe Noire, partout, Congo, Brazzaville, na ba ville, na ba village, Bobi Mabole Nganasasu, il a triché. Il a violé la constitution. C'est un crime contre l'humanité. Crime constitutionnel. Bande quoi Brazzaville, Bobi Ma, Bino Bata, PPRD, Kabila, au socialité des mandats, Tika. Au Lukaki dialogue et simité. Oyozo kendina petit ba pétition eko simbate référendum eko simbate mwana mboka ya Congo asili kotelema surtout na Kinshasa bazali 12 millions 3 millions bazali prêts pour da sokolo big élection ezate mbongo ezate mais na 2006 organisé ki élection ndenge nini na 2011 organisé ki élection ndenge nini to komi na tango ya ko conscientiser bino bata PPRD si réellement olingi mboka na ya biso ba congolais Luka Congolais moko ya PPRD azala candidat bandeko opposition bozala ini bandeko opposition bobimisa candidat moko nazo sepela na démarche à mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe 3 mois ya prière kolele pa na Nzambe lelo yo alobi na bandeko G7 merci le ndenge boponinga mais démarche na ngai na mona papa Etienne Tshisekedi parce que c'est lui qui est le père de la démocratie. Nous avons 3 pères au Congo. Père de la libération, père de l'indépendance, Bobino Souboyebi, Patrice Emery Lumumba. Le seul besoin de la démocratie, multipartisme, c'est Etienne Tshisekedi Lumumba. Mais nous avons aussi la génération d'Abisso, le père de la renaissance de notre pays, c'est Moïse Katumbi Chapwe. Bon, on va démarcher à ce Rosala. Pena kosenga na onde ko mwana mboka Denis Moïse Katumbi Chapwe ko boya ndenge bande kwa G7 baponi yote. Bosanga na bande ko mokia. Bosanga na bande ko nyonso ba Franki Diongo bouela intérêt ya peuple. Cause la combattant ya parti politique te. Tangu l'air est grave. Mboka eza na kati ya kozinda. Mboka eza ya kokufa. Mais botelema bosikola mboka ba opposant. Botika ba oya ba résistance à l'okuta bazoko mema ba bilengo bazaba naïf bazaba ignorant ke ba kosikola mboka. Honoré Ngwanda azalaki na Mobutu kwa ko benga na ba Rwandete. Azalaki na Bagbo akwa ko asale lokote. Honoré Ngwanda azali lona président ya Guinée oya babengi équatorial. Azana mbula boni plus de 30 ans na pouvoir à démocratie asengi la président wana démocratie kotate. Ba botola mokanda na Sarkozy, ba bengana ya vanda na Guinée ou bien na Maroc. Tout se joue en Europe. La France a aussi la gendarme et Afrique. Azoko sabino bilenge oyuba mingi batangate mingi bazana mayelete mingi bazana ignorance mais na sengi na papa Etienne Tshisekedi papa génération na biso bana na yo okoyi ko sala loko moko ya kitoko otika na lokola Mandela lokola Patrice Emery Lumumba olobi ya solo IDPS mobimba opposition mobimba na pesi bénédiction et pas ya mwana na ngai Moïse Katumbi Chapwe. Wabino Molobeli Amboka, les moïsologues, spécialistes de la moïsologie, l'étude de l'excellence, de l'esprit de patriotisme et des œuvres spectaculaires de Moïse Katumbi. Na pesibino mbote, na pesibino conseil, ba opposant nyon s'oppose à un candidat unique. 2005, 6, 2011 était Abino. Boza un candidat unique. Élection ezali. Peuple ezali à côté les mains. Yebela, merci.